Mida, eloko nini ezotindo oloba boye? Nini? Eza mnoga mpuga zamba lolo bote Claudia Munish Mamukoko. Nini? Eza mnoga mpuga zamba lolo bote Claudia Munish Mamukoko. Nini? Eza mnoga mpuga zamba lolo. Eza mnoga mpuga zamba lolo bote Claudia. Eza mnoga mpuga zamba lolo bote Claudia Munish. Eza mnoga mpuga zamba lolo bote Claudia Munish. Eza mnoga mpuga zamba lolo. Eza mnoga mpuga zamba lolo bote. Eza mnoga mpuga zamba lolo bote Claudia. Eza mnoga mpuga zamba lolo bote. Nayebi tina olobi boye. Nga nayebi tina olobi boye. Nayebi ata nalobi na yo. Oyoka te. Okoyoka kaka tina nalobi boye. Tina yo olobi boye. Pongai place oyo. Naningana leksango. Mais bon. Occasion boye. Na koleksa te. Parce que soki yo lobi yango. Ba sardine na yo. Bayebi tina te. Menga na yebi tina olobi boye. Wana kubat ba oloba na kosi. Wana kubat ba oloba na kosi te yaya. Pourquoi ndako pe a confirmer yaya. Na kosi. Wana kubat ba oloba na kosi te yaya. Pourquoi ndako pe a confirmer yaya. Na kosi. Wana kubat ba oloba na kosi te yaya. Pourquoi ndako pe a confirmer. Na kosi. Wana kubat ba oloba na kosi te yaya. Pourquoi ndako pe a confirmer. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Mida alobi boye. Pourquoi bandeko? Bo rappeler na expliquaki bino bien. Mida abotama na ba village après Kimpese. Azako kanga bampoko. Lokola yemoko alandi ba live onalobaki vérité bisika botama. Na ndenge azalaki meilleur ya village na kokanga bampuku. Mida normalement alinga kobeta yango kara po abetaki yango kara. Me lokola mida tina mokola lelo tango bino boyokaka posa kolia soso, kolia ngombe, kolia mpakasa, kolia nzombo ngolo. Donc mida tina mokola lelo ayokaka posa ya kolia mpuku. Bandeko eza makambo kobakisa te. Kanisa yo banda bumwana. Soko kola na kolia pondu. Okola na kolia matembele. Ata babengi yango matita ntaba. Ato komi wapi ozana posa nango. Na kanisa preuve yango yo. Tozaka na poto biloko nyonso ya kolia ya modèle na modèle ebima ezali. Mais soki tomoni biteko tomoni matembele ba oyo bali yango banda bumwana barataka yango te. Bato mosusu kutu bamesani nango na poto. Ba oyo babanda mpumbwa banda bumwana barataka yango te. Ndenge moko mida ye mpuku. Bandeko bokanisa te nazolo bango pona kadra rando. Non. Eza makambo ya mida. Po mida nga na yebi mingi ya ye. Nalinga nde koyebisa bino te makambo mosusu. Parce que nakokobimisa nyonso te. Parce que faut protéger biloko mosusu. De toutes les façons, azape mutu. Yabampuku na bimisango po ezali biloko ya linga kolia. Mais mida ndeko. Mama, pona okomande mpuku na yo. Tango boya na Kinshasa, tango boya na Selembao, est-ce que bazako tindelo bampuku te?
bien sûr ebanda kozala baperiode so batumbi zamba me babanda kotindela bino bampuku ata yo te me bazotinda mpo na mama na yo mpo mama no alobaki okomaki kolia na bampuku ya ndako yango batindelaki yo ya zamba. Bon, ya ndako na ya zamba mpe namonaka différence te ezaka ça dépend ya santé. Mais bon, mida na poto awa lelo ozano na tina otinda kaka na Congo te batindelo bampuku ezala bapeye bele bakokangelo bampuku même soko otali na internet okomona na bapeye bele batumbi bampuku bayiti bampuku bazoteka mida nayebi kozala na susi ya mpuku limbisanga ndenge nasalaki emission wana nga nasalaki yango na cadre nabimisa verité no mosusu secret na yo ya vie me nayebaki te ekopeswa peti lelo oyo okomoloba eka munoko na ye eza lokola mpuku ya zamba bato mosusu bakanisi eza injire. Bon, yo moko po yebaki osali foti mpo nalandi video yango ozokoloba na bato wana basardine na yo olobi nalobi eka aza munoko lokola mpuku soki eza bongo te boyebisanga mpo yo moko oyebi eza bongo te me nayebisa yo ntina ide eke mbala moko oloba eka aza munoko lokola mpuku eza boye yo lokola nga nalobaki nasalaki émission nabimisi secret na bampuku donc na secret kutu te eza vie normale oyo vivra ntina aja 8 ans sikoyo yo ori osilika ovandaki na yo ovandi calme ozokanisa nostalgie ntango ozokanisa okomolota mpe na butu ozokanga bampuku sikoyo ntango olamuka na ntongo mpuku eza te okomi mawa yango wana omoni ntango okomosala rando ide wana eyeli yo susu ka ya bampuku olinga kobeta yango kara mbala moko malobe bimi na munoko no sanki olinga mpuku azamba alofingi eka munoko lokola mpuku azamba nsima nango okontinue eka munoko lokola mpuku azamba eka munoko lokola mpuku azamba me yo moko kaka lokolo oyebi ke mpuku azamba eza gu ya biloko yo lingaka olobi te nakosambwisa mpuku nga nalingaka te o nakanga meme batumbi zamba te aloko moloba eka munoko lokola mpuku ya ndako ocomprendre donc ezali ozande ameda yo kanisaka lokola yo otika village mutu mosusu akokanga mpuku lokola yo aza te bon nepoki no nayebi kozalaki meilleur so baza kopesa médaille yo kaka moto ngo olatango oza meilleur eza confirmé kaka na village na bino te ntina bato bazalaki na kimpese baza koyoka baza ko bamwana oyo aza koya wana oyo makolo mabiata soka yawa balobi bakokitaka manioko wana oyo na age ya 6 ans amemaka deja sani ya manioko bon yo ya moke sani yo ya braza te oyo ya monene te sani moko ya moke boye bamarka basani oyo tosukulaka mai maboko me na 6 ans baza kondima yo alo bayebaki okangaka bampuku meme zamba eza nano mobesu de janvier ti décembre okangaka mpuku olingo ozwa médaille me kokanisa te mida ndenge yo tika lelo village bana mosusu babima te bameilleur babima surtout na mokolo lelo yo bampakasa banyama zamba emonanaka susu te meme na kimpese meme na madimba
et comment on monte na rare pour comme on rien donc bana mingi na yebite mais na za sir fo abima ata yo ezalaki tala na yo mida en tout cas mpuku mpe na mbangu azalaka nango na madusu basala yo na moins de 8 ans obanda okanga déjà bampuku so banda na âge na 3 ans te mpuku mida na kosala tout na komandele bampuku kopesanga adresse na ote omoni koya na poste na ndimi mpe te na poste kokote bon luka agence moko boye oyo ezwaka biloko na afrique eyaka nango awa obie totia na oyo ya marke tabwa bango bamemaka bacontener kuna bayaka nango awa ntango mosusu mwa bampuku ekokomonana na kosala tu na lukilo bampuku nga mpe naza na bato na kimpese na madimba naza na bato partout bakosala tu balukilo bampuku ekosala bien toyebi deja mapeka etanga ye mai sisi wana puku azamba bobengaki puku azamba ye munoko eke sexe yanga makasi lokola puku azamba munoko aforme mpuku restaurer les débardeurs aza munoko mpuku azamba lolo bote Claudia Munish Mamukoko Jigi Macbat Jani wanani soki wanani aza dana puka munoko neza kwa puku andaku alwa puku andaku munoko na ye bomona ngo nakosi so nakosi boba nakosi ekana munoko kwa puku andaku nakosi wana kuba baloba nakosi te ya puku andaku pe a confirmer non puku andaku nakosi te babi nakosi te. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo nazana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amandaje donc Maxime Tolo la zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo nazana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amandaje donc Maxime Tolo la zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na bakubali na kelenge ya komba, Congolais TV, vraiment, ngamu la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na so JP Kiama, ta ay boss de boss ya nyama ya danger, donc on va accepter le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.